Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni ngami ko na komi soko sakai nanga kaka na bengika Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibu mesana kulanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bo mesana kulanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tozali kaka kokoba na masolo oyo ndenge nini ba occidentaux bazali kokanisa biso ba congolais tozali kaka na esprit oyo ya ba années 60 oyo tozalaka bato oyo bazalaka ko manipuler biso facilement jusqu'à présent occident ezali koyeba te ke biso ba africain to sito lamuki pe to comprendre ba jeune bango mingi basalaka na CC pe to sito lamuki. Bandeko babolingo na banzi boutaki koyoka ndenge nini ba américain bazali kosala ba comédie na bango o ba mesana kosala na monde oyo bino moko boyebi bauti kozwa ba décision moko oyo biso toza kobenga yango ezali ba décision oyo ezali ba décision ya kosekisa ngombe po tout d'abord tango bazali koyebisa bino peuple congolais ke ba gelé ba bien ya Général Kanyama kuna na États-Unis ba compte na ye alors que Général Kanyama azana compte te na États-Unis ba bien na ye pe na États-Unis ezali te wana nyonso tout ezali premier mensonge oyo bazali kolinga ko manipuler peuple pona kolinga ko décourager surtout la police congolaise oyo ezali kosala mosala na yango kitoko
oyo bazali kolinga komettre ordre na mboka. Bandeko, soki la police américaine ezali police oyo ezali koboma ba américain lokola bampuku. Donc tokoki koloba te ke bango nde lelo bakoki koya na Congo po babanda kopesa loi na ba généraux oyo bazali na mboka na biso. Oyebi ba makambu ba américain bakomi kosala. Yango wana bomoni mokili ekomi ko détester bango po baza kosala ba makambu mosusu ata kutu balobi ete bango nde basimbi monde. Ata kutu balobi ete bango nde bazali bato oyo bazali na liloba ya koloba na mokili. Mais bakomi kosala ba makambu mosusu o bakomi ko perdre contrôle eza kotinda ete batu pe bakokaka kopesa bango mokongo po ete bango moko baza koyeba te ba makambu baza kosala eza kotinda ete mokili na bango. Bandeko, tango bakuluna na mboka na biso bazali koboma kosala ba dégâts, tango wana toza komona te ba américain baza koya pona koloba ete non, en tout cas tomoni ete la police congolaise eza kolala pongi eza kosala mosala te ebongi malamu la police etelema. Tango la bakuluna baza kosala ba dégâts, tango armée congolaise bazali kolamuka pona ko mettre fin na ba makambo wana, ONG moko ya ba américain bachili biso na Congo baza lokola bato oyo bayende pona koluka kokotisa désordre na mboka na biso, baza kopesa ba rapport ya lokuta pona koloba ete non la police congolaise eza koboma bakuluna pe bazali ko enlever bango. Mais oyo ba rapport nini oyo ba américain baza kopesa, oyebi ke ba américain baza komi yokisa soni na mokili. Ba américain baza komi sili sa valeur, baza sous na valeur te po tokanisaki ke ba américain de bazali bato oyo bakoki ko respecter démocratie. Mais bazo respecter démocratie te. Ba américain baza ko respecter démocratie te. Ba congolais bo fungola miso. Toza kopesa bino siko exemple. Bino bokanisi ba américain. Tango bomonaka na ba réseaux sociaux ndenge nini ba policier da bango baza koboma ba noir. Noir aza lokola nyama moko boy. Baza ko traiter bango lokola ba nyama. Baza koboma bango. Pe la police ko kende na justice est libérée. Policier wana balobi nini ezalaki na cadre ya légitime défense. Mais bandeko, soki la police na biso bazali kosala makasi po ete ba mettre ordre na mboka, donc wana nde ba américain babosani légitime défense, babosani ete biso pe tokoki kosala makasi po ete mboka na biso calme ezala, balingi nde désordre kota na Congo. Mais lokola baza koluka koyeba te ndenge nini bakoki kosala ezosimba te, yango na bakomi ko créer ba biloko nyonso. Mais toyebisaki bino eloko moko bato mingi baza komona yango lokola liseki. Toyebisaki bino boyi bato ebele bakosutuka pona minute oyo tozo koyebisa bino terrain na Congo eza muselu. Bamibeko baza kopesa o bato musu baza kosepela balobi ndenge ezali wana ba américain balobi esili. Bandeko boza komikosa tournir ya makambo oyo bato ebele bakotia maboko na matama bokanga makambo nga naza koyebisa bino. Amerika bino boza kokanisa ndenge boyebelaki yango na bane 60. Mais boyebaka ete Amerika ya lelo na makambo baza kosala pona Congo baza kokutana na barrière moko oyo boyokaka ete koko na barrière wana nzambe nde mutu akokonfondre bango. Bato mingi baza koloba tala moto ya aza koloba makambo auti lisusu wapi. Mais bino nde boza na kati ya kozanga koyeba. Kala mingi te na kotuna bino. Kaka na mikro na ngai oyo. Na kotuna bino na lobi na yebisaka bino. Parce que mingi ba sepeli ba komi kosalela yango ba émission. Ba américain ba lobby. Ba américain ba sali boye. Tout d'abord, rapport ya ba américain. Mensonge nango ezali ke Général Kanyama azana ba avoir na États-Unis te eloko ya lukuta déjà yango wana. Pe ba compte au bango baza kolobo ba compte ya Général Kanyama ba gelé yango eza déjà lukuta wana eza ba manipulation
ya ba américain mais ba américain baza ko bossa na tozali susu na moment ya année 60 te eloko ya mibale tosi totimbeli ba chaîne lokola RFI TV5 na ba nini mususu baza ko sala pona ko linga ko tia désordre na kati na Congo na ba information na bango ya lokuta mais peuple tosi to lamuki peuple toza mayele toza ko kwa na babiloko na bango wana te ba resisaki yango tango tozalaki ba aveugle tango to bande ko yeba te mais sikoyo peuple tosi to lamuki mais bandeko bokomona ndenge nini biso peuple toko telema pona likambo yo ba américain ba lobi pona général Kanyama pe toko leksa ete peuple tozali biso nyonso tu sima ya gouvernement pe to lingite bato mosusu ba ko diriger biso na États-Unis makambo ezali belé yo gouvernement américain ba ko sala la police américaine bandeko botala ndenge baza ko boma bato lokola banyama. Et bongo soki la police na biso baza ko mettre ordre na ba désordre bango ba ya ko pesa biso mibeko te wana bakosi wana soki bako ya na Congo ba boma biso nyonso bako boma lokola balingaka ba cherisaka Congo yango ba ya ko zwa onyoso baza nango besoin mais soki kaka biso ba peuple tozali wana bako baza ko mikosa ba opposant congolais baza ko kima mbango epa ya ba américain baza ko kanisa ba américain de bako pesa biso solution bino bozo kanisa biso ba peuple toza bazoba na Irak ba tie désordre kuna ba pesi bango solution bomoni ndenge Irak lelo etikali bomoni ndenge ba Irakien lelo baza kolela après avoir bakende kuna kaka na mission pour ba yiba ba pétrole bazui ba pétrole ba sundoli peuple yango dengona peuple aza kolela botala na Libye ndenge nini ba Libye lelo baza ko regretter Kadhafi baza kolela et bongo bino bokanisi ba congolais oyo biso bato toza na poso baza ko benga biso ba makaku nde bino bokanisi ba américain ba ko pesa biso solution. En tout cas malheur ekwe ya likolo ya ba opposant oyo bazali ko opérer butu na ba américain malheur ekwe la bango pekanda ya nzambe ezala likolo na bango soki bino bolingi kaka peuple azalaka na pasi boyebaka ete pasi wana ekozongela bino mpe ekokota na bafamille na bino mais oyo nyonso baza kosepela balobi ete baaméricain victoire boza komikosa sise kobongwa na 9 kala te oyo naza koloba naza na assurance mpe nayebi ndenge nini na minute oyo Teresa Muselu na kati ya RDC ata bolobi ete etala zoba wana makambo aza koloba oui bino bomesana na bino kaka koloba mais finale ya makambo tokotunana nakotuna bino kaka na mikro na ngai oyo. Alors na ntango oyo nakotiela bino sikoyo message ya monsieur Humberto Vandross oyo apesaki pona makambo etali kaka ndenge nini ba décision oyo ezanga forme oyo ba américain baza kozwa alors que na mboka na bango moko toza komona ke makambo eza ko marcher te sécurité ya la police eza ko tia toujours désordre ko boma ba population mais balingi ba pesa biso leçon non ba américain baza ba comédien mais oyebi ke na tango yo muto ozalaka makasi oza kokroire kaka ke nga naza makasi mais yebaka ete obetaka keba okosuka quelque part oyo mutu mosusu asukisi yo mpo ndimi te mpe mokili bakamwe oyo nayebisi bino bokanga makambo nayebisi bino mais ebele bakosutuka. Papa Botamba tiela biso message ya monsieur Humberto Vandross toyoka eloko nini alobaki pe atalisaki ba makanisi na ye na oyo etali bongo ba décision oyo biso toza kobenga yango ba comédie oyo ba américain ba uti kozwa pona général Kanyama toyoka nanu makambo nini oyo monsieur Humberto alobaki ebongo sima tokende kokanga masolo na biso ya butu ya lelo. Papa Botamba tiela biso message ya monsieur Humberto Vandross s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan oyo kiyango ya bien
Keba. Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni. Nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka. Nabengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Je voulais seulement na yebisa ba congolais na ba oyo bazo sepela na ba oyo bazo regretter. Si une personne s'appelle, il se dit que moi je suis congolais partout dans le monde, aux États-Unis, aux Canada, aux France, aux Belgique, aux Allemagne, aux Hollande, aux Autriche, aux na Grande-Bretagne, na Angleterre, aux Écosse, Irlande, partout en Chine, en Inde, Afrique du Sud, Angola, tu te dis que non, je suis congolais. Cela veut dire que ce pays est indépendant. Ce pays est indépendant, c'est-à-dire que mutu na mutu ayebi ke biso ba congolais toza makambo na biso, toza na mapinga na biso, toza na bakonzi na biso, toza na constitution na biso, toza na ba province na biso, toza na monnaie na biso. Comment se fait-il qu'un pays ami, collaborateur, un partenaire peut vous dire que nous vous sanctionnons? Tozonga tokende, bandeko. Vous-même, vous connaissez ce qui se passe dans Est, il y a RDC. Combien de millions oyo bato bakufa? Combien de déplacés ya bato? Biso toza na États-Unis, to moni ba makambo ebele. Tozo mona ndenge vague ya bato azoya na ba Congolais ya lokuta na ba Congolais ya solo. Bazo kima guerre o insécurité na Est, bazo ya awa comme étant des réfugiés. Combien de camps de réfugiés dans la Tanzanie, na Ouganda, na Éthiopie? Batondi kuna ka ba Congolais ba Kivusien baza ebele, bazo kima nini? Mais pourquoi les États-Unis n'ont pas sanctionné les pays oyo bavandi zinga Ouganda na Rwanda oyo ba armaka banani wana? Lorsque tozui Gisenyi na côté ya Gisenyi ko banda Goma Gisenyi ti na Kigali, mais ce sont nos minéraux et les cacahuana. Comment est-ce que les États-Unis n'ont pas sanctionné? Oyo ngana zoe sabino. Je vous ai toujours parlé dans les Kakana Zoumel 1000. Ngana zakananga fanatique ya buzoba ou n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Ouvrez les yeux. Le Congo est en train d'être balkanisé bientôt. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Batonabino o bobenga ba opposants. Ils sont venus, en commençant par Moïse Katumbi. Lui, on est en train de chercher comment est-ce qu'il peut faire. Parce que Landi, même à Francis Kalombo, il est en train de dire que Moïse va quitter la Kinshasa. Parce que les Américains étaient en train de préparer un coup d'État. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher que si Kabila arrive en décembre 2016, ils vont chercher à créer une rébellion au niveau du Kivu pour que Basenga État à Kivu. Les gens ne le savent pas.
Bino bozo sepela par rapport à quoi? Un État collaborateur. Les États-Unis ont leurs problèmes. Pourquoi les États-Unis ne sanctionnent pas lorsque la police est en train de tuer les Noirs ici? Pourquoi les États-Unis ne sanctionnent pas lorsque Noirs sont marginalisés à Misala? Vous savez pas, nous sommes aux États-Unis. Ces gens, ce sont des envoyés spéciaux à Barack Obama. En Afrique, au Sokini, est-ce que biso na États-Unis, au fongo la télévision na yo, au koyo kakamakamboana te. Bozo mona ndenge biso ba moneli biso, comment na Rwanda? Bino boye bakake na Rwanda même marche zalakate. Marche ba opposants zalakate. Na Angola kutu, Eduardo Santos abeta ka bato a unité chaque jour. Bano bakate. Kende na Guinée équatoriale, ba bet, kende na Uganda ba otu ko sala dernièrement banani ba élection ba beti tina na ni chef de file à opposition fimmo ko beta ina miso bato na ba caméra ko bwaka ene tinyama na kata jeep. Est-ce que boyoka ki sanction Barack Obama? Boyoka ki sanction ya ceux qui a sénateur ceux qui union européen ba député ba lobby ceux qui parlement lobby Kabila en 2019 na décembre il faut démissionner. Pourquoi s'acharner sur les pays de Kimbangu? Pourquoi? Et puis bozo sepela bino ba Congolais surtout bino ba to bovanda na Europe. Bozo sepela non parce que la plupart baza bana ya bakonzi bazaki na ta Mobutu tellement piaka ebeti bango na poto wana siko bazo kanisa ke non tozongela masolo il faut to inana non ce qui s'est fait au Congo eza pas munene bozala pe bato comment un pays indépendant un pays collaborateur peut sanctionner un chef ya police ya ville tel neti ya Kinshasa bongo to gelé ba voir est-ce que kanya mazana ba compte na awa. Est-ce que Kanya Mazara bandako na Kanya Mazata na ndeko na awata? Mais comment est-ce que beaucoup ndima pe bosepe au lieu de faire des marches parce que oyo la kisami déjà que mundele azolinga ki eloko parce que pourquoi s'acharner toujours sur notre pays? Ndé place bolinga bo sala ba marche, bokela ba ambassade ba États-Unis, non makamona biso to kosukisa ba biso moko. Mais pourquoi bo sala yango te bo vande bo sepela? Pour votre information, gouvernement Amérique azata na eloko moko takola bazo sepelisa nde bino bazo sepelisa pe bino parce que sala eloko te. Les Américains sont en train de se fâcher pourquoi leur plan na bango nyonso ezo fungwa magaka so abimisi oyo lobby oyo bimi babombi oyo lobby oyo bimi secret na secret zo bima toza makambo ebele toyebi bato bakende na Genval wana bayebi makambo basolaki na Didier Index bayebi makambo ya balobi soki toche président na biso ya Suika makambo oya ba contrat Léoné wana to ko recommencer yango. C'est ça le problème ya mundela zoluka passe ba contrat wana et c'est comme si ba chinois bazwaki moi gâteau monene. Les Américains ne sont pas contents on monde mais biloko wana ba Congolais il faut bofungola comment Barack Obama asuki sinan makambo mboka na ete Barack Obama yana mboka na biso ko pesa biso ni. Au lieu que Barack Obama a aidé ba Congolais na kopesa biso ba engrais ba agricole apesa biso ba engrais ba moissonneuse ba biloko apesa biso keno ba Congolais bazana na autosuffisance alimentaire ba pesa biso ba mandoki keno soki Rwanda lingasaka na bino bobeti boye ba pesi biso makoki ba ena ba milliards na bango lobi OK Kabila problème des aboye to pesi 90 milliards yango yo bosala boye to zuije kamine to sala boye nde biloko ba Congolais faut ba bosepela nango. Mais bango depuis Kabila kota isilo ba aider biso na nini? Bakamati Monisco ba tcheli biso wana. Monisco bazo violer bato chaque jour kuna. Est-ce que ba sanctionna ki bato Monisco? Ba sanctionna ki bango te. Bato Monisco bato zomona bato ba Guatemala, bato ya ba Indonésie baza kuna na Monisco na bazo piller biloko ezo kota na Rwanda ezo kende ba comme ba millionnaire. Est-ce que boyebi makambo wana? Mais pourquoi est-ce que les États-Unis ne sanctionnent pas ça? Kaka okanyama. Est-ce que boloba balobi okanyoma il y avait 53 jeunes ba monanité famille nini kuluna zo kata bato maboko na États-Unis mona bato net ba kuluna bango te. Combien des états na États-Unis bazaka ti la peine capitale tilelo na Texas chaque mercredi vendredi ba bomaka bato toyebi. Mais est-ce que bato ba sanctionnaka? Les États-Unis vraiment je sais que les États-Unis bafia kana ba information ya ba internet. Moi je demanderais ceci aux Américains.
qu'ils cessent de jouer avec les jeux. Cette fois-ci, on en a trop. Nous allons écrire des pétitions ici aux États-Unis pour leur dire que nous sommes des Noirs, nous sommes libres de vivre aussi comme les hommes. On ne peut pas chaque fois être derrière un blanc. Moi, je suis contre, j'en ai marre. J'en ai marre. Parce que les blancs ne respectent pas un noir. L'Afrique a tellement souffert. L'Afrique fièvre jaune, bison de tozana biloko mabe na mokili, tozana banda kwa kitoko te, bison de banana biso batanga te, mutoko kina ya komi na 40 ans, il ne sait pas quoi faire. Tozo vive to komi ko kimela na bamboka na bango. Quand on vient chez eux ici, bazon di mateke biso to tanga. Il faut to kende ko saba kura ba anglais, o kota boy batindi ki o peut-être na misala moko ba misuni, tu arrives là-bas là, les mecs te fait très mal aux zo nganda ko. Donc bazo bomayo. Or tozana ba terre moko eza tellement vierge oyo ko kosa bilanga na yo oloni lobi okomi pe millionnaire olie ba pesa bato ba fungula bato miso keno bino ozana ba terre na bino kitoko tala ba enjeu agricole yango yo bosala boy nde makambo oyo tokoki kosenga na États-Unis oyo tokoki kosepela soki États-Unis ya yaki kopesa biso kopesa mwa maboko mais eza teke Kabila longwa boyena bino moko bokoki makambo na bino te na mboka na bino oyo ba police bazoboma bato chaque jour batike so mutu akumika mukebo omona police kwa bimile liyo wana otelemaki mabe boyena bo trakasereza na mboko ezake ndenge moko na Congo biso totambusaka mutu so mamoni ka ndenge totambula na mo dernièrement nazo na mutu aranga po bamoni ke mutu kwa oyo mundele kutu azana ngoti atelemisinga ono na mona ke na nono okosi ono na moni boyena boy toke ko samba na longi policier pourquoi pas amona ki naza mutu mwindo na mutuka kitoko. C'est-à-dire que naza muyibi naza mutaba drogue awa na États-Unis bande konanga nazo sabino vérité oki okuta bovani na mutuka na bis onga na kota jamais bis na biso awa na Texas ba bis za mingi te basi batu nso za mituka mais oki ndata na bank ovani kiti moko na munde mona munde na lamuki ake place mususu c'est comme si mutu mwindo azaka na solo mabe moko na bituna ka est-ce que nzamba ngo existaka parce que biloko munde la sali mutu mwindo même ceux qui nzamba balobi nzamba zaka na kanda na ezaka suka mais ngana ko komona ke nzamba existaka te parce que oyo il faut que bato na bato baza côté na bango to bundaka kasi parce que bato mwindo ba komi vraiment piétiner tala makambo so leka partout ba Nigeria ba Afrique du Sud donc les lots so côté na ba Zimbabwe na sécheresse mo impossible famille zo kota tala na ba Zambie donc Afrique aujourd'hui les blancs sont en train de nous manipuler comme des calculettes donc bazo sala ndenge ba lingi. Et puis ça m'étonne que au mona ba mama oko na piscine comme maman fait ça azo komakuto non régime Kabila finissant. Est-ce que donc c'est-à-dire que biso ba congolais neto zaka ba prophète il faut total ba makambo na biso e bona boye nzamba lobelinga non travailler congolais fungola miso kitana mboka na yo sala bilanga hein. C'est le moment là de dire aux Américains que non bomoma ki Lumumba tomona kibino bomomi pe Mobutu awa tomoni bino bomomi pe Mzee Kabila awa tomoni bino finalement bomomi combien de millions de Congolais jusqu'à aujourd'hui bozo boma kaka c'est-à-dire que Congolais kozala kaka bongo chaque jour faut kufa kaka kufa ko donc Congolais azali sous la valeur te na Angola wana président Angola sali combien d'années na Congo Brazzaville kutu asali pe référendum asali pe nani constitution mususu abeti pe na ba opposant bakepe na élection allié bango na sasunge so mutu moko tafunguli mbanga zate oyo nini yango siko na Congo Kabila ya bato alobi na eloko moko te Kabila vous a dit seulement que to kine la élection normale tout ça le fichier électoral qui toko comme ça ba nanini ba tuer za susu te bato ko boma tondi mamuto ko leka leki est-ce que ça eza ida mabe il faut ka boye non il faut ça la boye bokine na ba Genval ba Gorée bani ba Mateba Congolais zoluka ka place oyo akoki kozwa million atikela bana na bande ko ngana za mwana ya te papa na nga za jamais akoma jamais même ata chef ya ri même bourgmestre za ka simple fonctionnaire mais biso bana ya te ndé photo tellement parce que avenir bana biso za te au moins ba Félix Tshisekedi papa na ça c'est déjà combo mwana na yako yape koko Tshisekedi akozala bakoyeba bango bana ba Lumumba bayebani mais biso na bino toyebani te il faut ndeto telima po bato oyo bazo faire souffrir biso zaka bana ya wana
Olivier Kamitatu yoka bakombo Mwando Simba ye azalaki timo ba Lumumba wana Mwando Simba lelo Christian Mwando yo anakomi koya kaka bana ya bayaya wana il faut nde quand même tous ave bato total la ligne toki ko sala tokoki ko beta maboko te po Amerika lobi la sanctionner général Kanyama. Est-ce que général Kanyama voyage aux États-Unis? Jamais. Kanyama Zakara Kinshasa, c'est un patriote, un nationaliste, aligné Mboganaye. Au lieu de regretter, parce que comme il y a souveraineté, un monsieur comme Barack Obama n'a pas même pas la même sur le Congo. Avant, moi, si na bananaye, nazo Obama aux États-Unis. Et je peux même lui dire comme ça en face. Ça énerve. Nous sommes indépendants. Ils ont mboka na biso. Même si tu es dans les États-Unis, tu es dans mboka na biso. Nga au Congo et le reste après. Attends, tu as un problème na biso. Mais yo Barack Obama ko tinda mutula te na sanctionner chef de police. Mais banana ko sanctionner ba shérif na bino bazo tracasser ba tokoto. Yango nga zo senga ba Congolais. Bon ça la ba examen de conscience. Boza bato boza ba nyamate. Comment est-ce que Moutako qui va sanctionner pour bêti ma bon oh résime Sylvie. On est entre soit balingi ba boma bato na Kinshasa wana soit balima cha mobulu ba aveugle bino comme ça ba balkaniser mboka na bino. Soki bozolo ba makamo mibale na pesi bino yango wana. Parce que na Kinshasa wana ezateke bato nyonso ba ina kabila, c'est faux. La plupart des bateaux qui Kinshasa balinga kabila trop so boye bakate. Ba kino balingi ne bakina bango misala na bango bazwi mbongo bache na poche bafani na bana na bango bana bakira classe ba misusu ba sepe ba na bango. OK na Lubumbashi même ma bomona ne ba yamba kabila na Lubumbashi na ndimanga ki ba boyamba bongo. Tala ne ba yambi na Kalemi. Donc c'est-à-dire que au moment où je vous parle tendance ya Congo même ataka Tumbi akoyoka makambo na zolo ba oyo akiti lelo basala élection na kabila oliaye. Vision au Congolais va laisser le Congo profond. Bino bozo kanisa ke Kinshasa de Congo c'est faux. Surtout bino ba combattant. Non, le Congo profond c'est bino ba yebi bino na kipushi, ba yebi bino ta. So ko ke ba yebi bino na Kakanda. O yebi kutu yoka kombo ya cité Kakanda. Bo yebi yango. Hein? Mulungwishi, bo yebi yango. Est-ce que bata mulungwishi wana ba yebi ata Félix Tshisekedi. Ba yebi eta. Hein? Nazana ba village belé na Katanga wana kutu bo yebi yango te. Hein? Ba Samboa, est-ce que ba yebi bango? C'est pour vous dire le Congo profond. Soki lelo kabila lobi kaka foin lelo to kende ko sala référendum. C'est dans le Congo profond tout en étant nazo yebisa bino vérité. Les gouverneurs nyonso elelo baza batu ya majorité même ata oyo makila wana mais ça zalaki na kabila na Lubumbashi wana mais ils vont aller vers le référendum et à quoi sert l'opposition si le référendum passe aujourd'hui mais Kabila sera toujours gagnant au lieu de se focaliser comment est-ce que contrecarrer Kabila peut-être parce que ceux qui mutulelo alobi na sala référendum est constitutionnel. Même ata Obama koloba na eta kokanga munoko. So Kabila lobi lelo na lingi tellement que makele eleki na lingi token sur la référendum. Peuple ye moko a décidé. Ana koboya. Alors, c'est à vous de prendre ou à laisser, de comprendre ou de boucher vos oreilles et c'est fini Congo et Kozala balkanisé. Ba ini Kabila pourquoi? Ba ini Kabila parce que Kabila ba moni kaza nationaliste. Oh yonyo so bolo Kabila bo maganani. Désordre des ans à Congo, biso moko ne to ça avec désordre wana. Kabila ne viendra pas donner à chacun de nous une éducation à décente. Non. Kabila jamais goya na ndako na bino ko mbeta po finga ba parente. Ndenge boke chwa finga kabatu. Ese Kabila muto goya ko éduquer ye papa mukolo ba zo finga bato ba tufia ba mama na bino afinga bato te bozo mona ngote. C'est pour vous dire que Congolais oyo ya lelo azana mentalité ya mabe muyibi mutalokuta akochape na génération pe koya kozaka bon peut-être 4e génération de bazala bien oya biso za pourri eza na solo lokuta bozo ya pe na poto ba Martin Fayulu ba Frank Diongo bozo ya kokosela ka pouvoir maka Barack Obama pe na bato na bosala pe enquête malamu eloko te bino ana kyan au Congo to sanctionner mais ya kosala me pe na enquête na mboka na yo basala kangote. Donc les gens qui pensent que les États-Unis c'est le paradis, c'est faux. Ils ont enfer. Ici, c'est l'enfer.
soko sali likambo boye babambi yo bamakambo ebele surtout soko za moto mwindo yo kutana kana mundele ya mwasi afingi yo beti ye polisi yako ya beti yo atie na muto kake na yo donc biso bavandros nde toza boye awa neti ngane naza boye awa nakomi komona na ngai kesuka na ngai mboko ekoki na fo nazonga na Congo. J'ai tout fait dans ce pays. Nangi nazonga epa na nga naluka mwa eteni na nga naza osama kamo na nga na mboka na nga je serai libre ke dana tika na mboka ya bato oyo bazolinga bana na bango baza awa bandeko na zesa ino vérité hein. Bato oyo boyokaka o banani wana ba américain bayi bango te hein. Américain ayebaka ta Congo te balobaka ta jamais makambo ya Congo na télévision na bango soko na CNN muke babando rubela pona makambo ya Mohamed Ali mikolo yo na makambo papa wemba makambo zo bato biloko beni wana balobaka kutu te ba américain balobaka jamais balobaka makambo wana kaka kanyama beni combien de personnes bakufi bandeko mais oyoka Obama lobi na sanctionner chef ya police ou bien chef ya sécurité ya beni kaka kanyama c'est-à-dire kanyama azana ekenge asa fungoli miso ayebi badongolo miso azolinga bakota akomi ko entregane bango diango nde akomi ko gêner bango. Voilà papa Roger nani message na ngana ifsa bandeko ba oyo bazo sepela mais un jour bakobenga ga yusu congolais te bakobenga peut-être kivusien ba oyo bazo sepela mais un jour bakobenga ga Katanga République démocratique du Katanga oyo pe azo sepela bakobenga Kasayen Congo abu pia soko komona neti bomoni le ndenge ba Soudanais bakomi o regretter lelo ba Soudanais bakomi o regretter lelo ebele bakomi o regretter surtout ba noir oyo ba Soudanais ya sud wa bakomi o regretter parce que développement zate mondial inga balkaniser bango pour que abanda ko josko pétrole kitoko. C'est pourquoi bozala bato na ba radio na biso na ba chaîne na biso ba internet boyire bandenge ni boki konini ko transmettre message babiloko bozo tika wana eza internet ezo tika ba archive bana oyo bakoya bakokia ata okufa bakoki ko porter au plainte parce que vous êtes des partisans ya balkanisation ya Congo. Je le dis boza ba partisans ba jaza Congo parce que bozo kende makambo mabe soki bomoni ki Kabila zo gêner bino bon ça la front commun bon kitana Kinshasa bon kende ba élection bon beta majorité présidentielle bon soit pouvoir soki Kabila FC bino ke mbongo ezate il fallait to kende na dialogue mais bon kende na dialogue bon vanda aussi kamoko bon sola voilà un pays responsable. Voilà un pays responsable. Ceux qui bomoni que non problème tout monde to kokate. Bo vandi Kabila yo pays yo mbongo olobaki okosaba élection de l'onte zaki boy skoto sande. Autre ça la gouvernement d'union nationale mais dans un délai record tozo kende boy na élection boy na boss yeba papier bo tindi ki mundele pembeni ke makambo etali yote. Eza biso ba congolais to kosukisa makambo biso moko. Nzambe pe ya koyoka bino boke bien. Mais bino bozolinga nde bana bato bakufwa. Ba américain baza awa ba kovanda lobi na tongo aki musala ba bosa ni pe Congo sezalaka mutu oyo azolo ba sanctionner wana lelo na tongo ameliti epa na ye hein atebe ba bude na mesa kasi mwana azovanda na nani na inongo alien nini lelo mais yo mutu ozo publier ba biloko wana na Facebook olie pe buda ovandia mais kasi mutu azana masina kote ya Pascal kuna alien nini lelo dans la paix bateau au salaka elo côté na Congo aux ata na production mo côté au salaka na Congo mais aux amutu ali boso ko leka na internet ko finga président Kabila aux amutu ali boso ko finga makambo gouvernement aux amutu ali boso ko tchabiloko ya lokuta ya batozo katana o tala ne Kabila zo bomba bato c'est-à-dire que Kabila comme sanguinaire puisque Kagame combien d'opposants bazana ba prison na Rwanda. Est-ce que na Rwanda balika na télévision bazo critiquer président de la République? Est-ce que na Angola ba critiquer Eduardo Santos? Est-ce que na Congo Brazzaville awa ba est-ce que awa tu aiza pembe na Kinshasa ba critiquer na ndenge ba critiquer Kabila? Ozoloba moyebi teke ndeko na yo oyo tika na nani na Ndimbele ngekuna na Kasai oyo tika kina Mweneditu alala kinzala. O na okende ko sala na kina Genval yo est-ce qu'il y a solo ozo bundila ndeko na yo azana Ndimbele ngewana rien
ozobundela nde nini libumu na yo bana na yo oyo boti na poto bazala bien basombaka bamituka kitoko bakina Congo bamonela oyo ya ngai bandeko na ngai. Non, tozala pe bato parce que vous êtes en train de faire des choses bozoyeba te. Mokolo wana na bengi mesewechi na ebisi yeke oyambaka bato me oyambaka mitute oyambaka nde bakopo ya bato po un jour biso tokokita na na Europe wana mokolo ngai yo koyamba nga nde okomprendre qu'il y a des Congolais qui réfléchissent bazali me tovandaka kimia bozoloba kaka o Kabila non, Kabila n'est pas un problème congolais. Problème ya Congolais za biso moko mentalité lokuta mutema mabe yango nde omoni ke Barack Obama azangi makambo kosala akomi kokotela pe na chambre na bino parce que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux Congolais. Ozana yo sérieux te. Ozana yo sérieux te bazo kotela yo pozo beta baboko. Méthode Moulenda azokoma epe oh non Kabila vraiment c'est fini c'est o sepeli yo méthode o sepeli pe zala pe mutu ozo sepela nini po Barack Obama zoro babaka mo pe yo ndoko ndimi o don du pe keno Kabila azokenda soki Kabila kei yo méthode ozwini. Est-ce que méthode Moulenda azala kata na entreprise na Congo rien on a mukaka na tongo beti kayu ozonge pa na yo vandi olie biboudin olie ba misuni na yo ba patate do sukuna o sepeli o meli moi vin na yo ale internet mbala moko e bongo bandeko na biso bazana ba kitambo kuna bandeko bazana madimba bandeko bazana boma ba vivre ndeni botika Congo ya kimbango kimia. Boza ba champion ya ba video to yebi bino. Boza ba champion ya ba écriture na ba Facebook to yebi bino. Boza ba champion ya ba photo ya lokuta to yebi bino. Bosi osali déjà grand pas. Ba musicien ba beta ka susu te. Bato ya théâtre ba ya ka susu kuna te. Bobomi culture, siko mboka na bino kindo. Donc bon ndimi siko mboka na bino za balkaniser parce que vous avez commencé par détruire votre culture. Bobomi ba papa wemba, bobomi ba mise belea pona mpiaka. Bobomi ba to ebele ba papa wemba, ba madilu, bobomi ba to ebele, bobomi bango parce que ba bando vivre ba yaka na poto ba beto ba musique ba zuba mbongo na bango, ba yeko tonga na kinwa na baso ba mwa kar na bango baza bien. Kasi mutu avandi na ye ba tala lelo ba joksi ya mbuku tande ba komi. Bobomi bango. Bovandi pe na poto, ndoki ya liboso Congolais avandi pe na ndoba odombo. Bozo tele mape bozata na sonité bozo tele mape bozo boma bato tozo mona bino. Vous ne faites rien pour le Congo quand on va vers nyos. Non. Congolais faut fongola miso parce que nous avons les droits ngai na lobby pour le moment na kotika subino tante. Malgré toza awa nazo senga na nzambe vraiment. Nazo quitter la bino na Europe na ko sala mama na biso mutu moko ta ko simba azata. Poso koye makofi pezali bobwageli basoyi ba welo awa ngana bagi welo parce que na ebite so nganzaki mutu wana jour wana na ebite anga sentir vraiment que non il y a des gens bon mesana batika kabino na Europe wana ta ne bozo komi vous faites 20 ans 30 ans 40 ans na Europe ozana l'autre côté na Congo même ata unité de production ezate okomisko ozolingande gouvernement obosani ke le temps que Mobutu asalaki 32 ans mundele a permettra que Mobutu asala eloko malamu te. Mobutu n'était pas tellement mauvais. Les mêmes personnes oyo boino bobetela maboko ne pas détruire ki Mobutu. Si Mobutu a commencé le Zaïre avec un Zaïre et Zaïre qui combien de dollars ya nani qui $2 ya américain. Si Mobutu avait mis 10 millions de dollars pour organiser nani combat ya nani ya ba Mohamed Ali wana, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'argent, il y a azaki na ba réserve na banque centrale. Pourquoi bato azaki bien? Pourquoi à l'époque ba Congolais bazaki na ba Impala, iba mitu ka oyo ya ba américain ba Ford, ba Congolais bazaki nango? Est-ce que Congolais azaki ko envier ko kenovana na Afrique du Sud? Congolais azaki na idée on là. Mais sikoyo bobo sadike Mobutu abandai na ebia ba détruire Kabila fils oyo aina ba idée na ebia to tonga to sala boy na boy aki na Chine ba sinye ba chinois ba boya bo pesa biso boy bo sala boy na boy kaka les mêmes américains oyo ba américains na ba français ba elisusu te
C'est-à-dire que l'Afrique appartient aux Européens. Bino, boza na Europe. Boyeba ke boza ka bangulu ya mindele na bandamba bantaba. Bayebi ke bino nde boza bo bazo boko la bino. Mukolo moko ba ko exterminer bino ba ke ko fana na mboka na bino. D'ailleurs azawana na comprendre déjà que mundele a se sentaka vraiment que yende surtout ba américain. Papa Roger lobby benganga anytime toko sala émission. Oza kaka moi briefing ya mukie. Pour la makambo Italie, Général Kanyama. Général Kanyama, c'est un Congolais, il n'est pas américain. Général Kanyama, azalakatana contre Awati, azalakatana ndako Awati. Si vous avez sanctionné, gel na NDNI. Au moment qui Amérique Amélie Diamba, bazangi loko ko sala te, ba Genva, c'est bandana na Général Kanyama nde muto abeta kabiso fimbo, nde muto alandela kabiso, bandana na ye. C'est-à-dire Général Kanyama fait un bon travail. C'est un nationaliste, muto na héros, Général Kanyama. Merci Papa Roger. Radio Zoomel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoomel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoomel Avez raison. Aïe Merci, Monsieur Humberto Vandros, Bandekoba Bolingo, Boiti Kolanda, Monsieur Humberto Vandros, na message na ye, oya sila ki kopesa, na banzi ba Congolais, bo comprendre, eloko nini oyo Monsieur Humberto Vandros, auti koloba. Bamdeko, nazako yebisa na ba Congolais, bo revete, po ete ba Américain, ba komemela biso solution te. Nakopesa bino kaka exemple moko, oyo esalami na bamboka mususu tembe na bamboka na biso. Tango ba américain basali ba makambo lobi te balongola Mobutu. Po ete ndenge ezali wana Mobutu azali moto oyo azali kocha pasi na kati na mboka Congo pe peuple azali komona pasi. Boyebi ba promesse nini ba américain ba pesaka. Ke soki Mobutu akei makambo kozala bien, makambo kokoma bien, peuple congolais kokoma malamu, bandeko nyonso ezali kaka Mobutu mitazali ko doke. Alors tango Mobutu aye kokende, boyebi eloko nini ba américain basalaki? Ba américain lokola bamonaki ete richesse ya sika ebimi kuna na Kivu na este, bakei ko installer armée na bango, oyo biso to bengi armée onisienne. Ba installer bango kuna soi-disant batiela biso kimia. Mais nzoka ba installaki bango, ba installaki yango poni ni bazwa moyen ko yiba ba coltan. Mais bandeko, bino ba congolais bato ya maele bo mituna. Soki ba américain ba zolo bake. Calme ezalité que général Kadiama na sécurité azako tia na Congo, na ordre azako tia na Congo que ekomi insécurité. Bon boye bisabiso.
soki bazali kotelemela général Kanyama ebongo soko kaka baaméricain wana bokomituna te soki mpenza balingi biso bacongolais bato baza kokufa na Beni esika mpe armée ya MONUSCO ezali mpo na nini bakoki kobanda nanu kogangela basoldat ya MONUSCO te koyebisa bango me bino bozali kuna ebele bato baza kokufa na Beni ndenge nini boza komona te ke Amérique aza koluka kaka intérêt na ye na mwa intérêt ya baindividu moko boyo biso tokobenga baopposant congolais basoi-disant baopposant oyo biso toyebake bato baza koya wana mpona kolinga kopie Congo a complicité na ba-américain ba-européen boza komona te ke peuple congolais toza koyebisa bino bandeko bokanga date ya lelo makambo toza koloba Amérique akotikalaka jamais okomisela bino Congo paradis. Amérique akotikalaka jamais kosala bandeko bino bozomona ba américain soki balingaki biso. Ba chinois to signé na bango contrat ba bandi kosala ba misala na Congo, ba kaka ba américain na bakomi ba jaloux. Bakomi kosilika, mais soki totali malamu, ba américain ba vandaki na Mobutu pendant 32 ans. Boye bisa biso, ata nzela ya pamba. Oyo bino boko kolekisa biso na Congo bolobika ba américain tango ba soutenaka Mobutu na makambo Mobutu bande kosela bango na cesse botala cadeau ba américain ba pesaki na Congo yango batongela biso nzela obi basala boy. Eloko nini ba américain basala? Bande ko bomona ka mosika, peuple bomona ka mosika, tokofungola, tosi tofungoli miso. Toza ko continuer pe ko fungola ba oyo balali miso. Amérique oyo toyebaki kala tango wana tozalaki molili to bande ko kanisa ete bazalaka bato balingaki biso mais lelo toyebi ke balingi biso te soki kutu ba américain baza ko sala ba makambu oyo ba botala ndenge ba bebisi Irak soki totali bien Irak bazalo ba irakien bazalo poso ya pembe lokola bango botala ndenge ba bebisi Libye ba Libye bazalo poso ya pembe lokola bango e bongo biso bato baza ko benga biso kaka ba makaku oyo eza kutu likambo ya kobomba te ndenge baridiculizaka biso bandeko bino bokanisi Amerika kosala nini botala ndenge baza kotraite banoir kutu américain oyo babotami na Amerika oyo baza na banationalité mpe ya baaméricaine boza komona ndenge nini baza kotraite bango bino bokanisi soki baopposant oyo basangani na Belgique mpona kosala complicité na baaméricain po bakosa bino ke toza koya kopesa solution na Congo bino bokanisi tokozwa solution bandeko oyo ko boza koluka baza kopreparele bino vraie balkanisation na kati ya Congo mais tango wana bokoya koyeba ke ya solo bakosaki biso mais balobaka boya Félix Wazeko aloba boye soki moto akosi yo mbala liboso ezali foti na yo te mais ezali foti ya mutu oyo akosi yo mais soki baye kokosa yo lisusu mbala mibale ezali lisusu foti ya mutu akosi yo te komi foti na yo moko to mekana nu ko revivre ba aventure nyonso ba américain basala na tango ya balumumba balukuta nyonso basala ke yo tokosala boye babomi balumumba basali bamakambo ndenge na ndenge mais lelo tosuki yo eye kota na kao bino bokanisi nde kaka lelo nde Amerika koya kobetela biso miziki oyo ya koloba ete miziki oyo tobandi kobetela bino nde ezali po ete tolingi Congo ezala bien bolingi bakongole bazala bien avant bakongole bazala bien bango moko nanu babanda kotraite banoir oyo américain baza na États-Unis malamu condition ya banoir na États-Unis soko okene États-Unis bandeko na États-Unis soko okene États-Unis otali condition ya banoir okondima te okomi tuna toza na Afrique bien koma batu mususu soko te bandeko boyebaka ke babinsekwa na États-Unis na bakwe mususu ezalaka oyo eza bakwe oyo omonaka chaleur ezalaka na bandeko ba noir américain mususu okoti bandeko yo moko okomituna okoloba mais poto yango tokanisaka ete États-Unis yango eza paradis nzoka nde bakwe mususu eza boye mais mutu akosa bino te bayelaka bino image mpona kolakisa ete bango nde baza bien na nyonso te bato bazosouffrir na États-Unis bazosouffrir alors peuple congolais tozala mayele bakolonga biso te ndenge ezali wana tolakisa bango ke mboka na biso tolingi lisusu te bango baya tala États-Unis ko
baza na besoin kaka souci na bango ba diviser Congo. Baza na souci ba diviser Congo, ba balkaniser Congo. Mais soki prophétie ya papa Simon Kimbangu ezalaki makambo ya lokuta basolo na bango ekoresir. Mais soki ezalaki ya solo bakotelenga na bakobeta mitu pe bakozwa solution te. Oyo wana maloba na lobi, oyo aza na matoi ya koyoka ayoka, oyo aza na motema ya kondima andima. Bandeko ba bolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000. Merci. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne. Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Président Bodise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Luzolo Yoyo. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Allez, touchons ça. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. André les Sapoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, et Fidé de Fer. Yari Kilumbu, Beka Bangobigoko, Ko, Salut ça c'est Nono Makandila, Fier, Zarené, Zolane.
Samba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelwanga Osanga Hubert Betamona Kati Betamona émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto azumela bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dosi te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.